Zéro. Bonsoir, Botana Nzambe. Ezabiso toye lisusu lolenge toyokana ya mwasi papa. Mbote mingi vraiment lelo mukona lundi na tango tokutani su na ngonga ya 21h30. Na ebike bozawana papa ya mwasi na ebike bozawana. Ezabiso awa na kati ya studio ya Kongo Mokristo ngai mama Jolina Evangeliste Maku. Oto yaka kosolola na tina ya sekele ya libala. Na ngolu o faveur Nzambe azoko accordé biso na bino poto kwa kobongisa mabala na biso. Shalom shalom libota na Nzambe bana Nzambe bokutama na ngambo wana ndenge mama utelo bawana tozara awa po bino bokutami kuna Nzambe azolukumu na maso otoko solola pe kobongisa pona tina eza thème na biso ya mission sekele ya libala. Nde papa utelo bata thème na biso ya sekele ya libala. Poto eba libala ngo eza nini euta wapi bana ndenge nini puis toke nango wapi erosuke la biso ndenge nini. Mais c'est mon biso po boza vraiment raison o epesa biso makasi ya ozala kotoyo. Amen. Ça la biso vraiment esengomi. Makasi. Ya mwana benga ya mwasi moko benga papa lobane ke tango ekoki. Benga na numéro o yebelie ningisa esuka za kati na ndako lobane tango na biso ekoki toyekola po biso pe to ana posa na bino. Amen. Yangwana tangu na biso vraiment ekoki to bosa na ba divers o e déranger ki na moyi mais bible biblique kamnyo se za tangu nango e comme na tangu to muto ka Nzambe alobela biso. Amen. Po Nzambe alobela biso to ko bondela ko tika tangu oyo epai na ye waza maître akamba biso na bonzambe na ye. Nzambe na bi merci kolo poza malamu yawe na bikamwa tutomboli bonzambe na yo bo santo boyenge beni. Tutiki tango o Nzambe ilingo bana so mission na maboko na yo bandeko bazana line Nzambe tikete kolos masia nyoto lo banisika o Nzambe ezali pamboli kata bomo na bango pe bango bazali pamboli na bomo na biso. Seigneur, encore une fois de plus Seigneur tiki auditoire na maboko na yo flèche nyoso mo ni Nzambe kele musika na kombo na Yesu masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Libala ejali lipamboli kouta na Nzambe libala ezali pelika bona Nzambe o libala ezali pe mokano na Nzambe o libala esengo na mitema libala likabo na Nzambe likabo na Nzambe lelo to sangani banso pona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na Yesu tokokisi mokano oyo ya Nzambe oh haleluya Nzambe apambola biso Amen. Tolobi lelo to sangani banso pona bandeko bakokisi mokano ya Biblia. Yangwana biso tozala ato baka sekele ya libala chrétienne. Pona bandeko basangani banso to kokisi mokano ya Nzambe. Oto bandaki na famille toke na leta pe to komi na Nzambe. Bible lobi suka eleki ebandeli. Yangwana Nzambe atika to banda na famille toke na leta pourtant to yepa na ye. Donc apesi biso mapambo l'union so alobi na Jérémie. Ketambo zo lala na zo la bino biloka malamu na Jérémie 11 na Jérémie alobi na biso bongo ke boza kolala na bongisa bino ba projet à bonheur alors que ba projet na bonheur tam so to na famille to ke na l'état tant to suki sakepai na ye nde ba projet wana sikoyo e bani ko za manifeste yango to bike to sangani pona bandeko oyo bakokisi mokano wana biso na bino na ngambo wana na ba petite sœur na ba petit frère bazolanda biso na sima o bani ko kota la nzela yango écoute banzela ngo eza na aller sans retour donc soko koti ba kena koti na divorce bo pesa ni mukongo donc okoti pona kokota libela donc eza sens unique yango wana to lingara vraiment libala po eza eloko mo cadeau Nzambe apesa wana suko zwate ba cadeau musuma muta pesa yo mwa yebi na bosa na ki donc oya yo yango yo mena memaki mususu mais Nzambe apesa biso cadeau ya libala donc apesa yango vraiment pona ya mwa so sepela biso to sepela na onka awana se yango na sepela kana libala na papa ya mo si sepela kana mobile na yo mobile sepela kana ya mo si to sepela ka awana se na côté libala
na côté mususu basala nzambe mususu bako bongisa bako bazo ba révélation na bandengi nzamba okamba bango mais côté libala to sepa na oka anase na lola toyeba na biso ke wala mu évangéliste wala vraiment likambo wana ezate yangwana ya mwasi bosana kanda wana papa ranga bosana la musa yelo bate o ezatangu na biso o ezatangu toyoka mais oza cadeau na ngai ngape na cadeau pa ina yo toyoka po to bongisa lisuma lamu mingi soa ba couple basala papa sala mama sala ka ezana problème te papa koza olalo landi na yo lobi ta papa ya ka uta mbusala o tia ngo bolani on so ensemble pour ensemble pesa une bénédiction maman eza bénédiction ndengi boss na nga maya se la musa pa ma ker ningi sa elobate o ezatangu na biso toyoka eza vraiment lamu mingi la musa est vraiment Clarisse la musa papa Maurice lobani ke toyoka eza bien pour muto yebi nyoso azate tote koloba aberer peut-être ko kantanga avant déjà 20 ans 30 ans 40 ans naza déjà mature na likamango maintenant to moni ba ere abasa na nzambe bazote ya Moïse azaki tangu nyonso na nzambe ba bien na mona nzambe donc anda yo kanzamba zolobela ye mais asaki erreur babi loba ya beti donc c'est que mutu aza akoka azate alors biso surtout ça posa to yekola amen Bible est clair Bible bien soke to yekola ou to yebi en partie onga na zala ngote mama Hortense zala ngo o zala ngote mama ya zala ngo o zala ngote mama Clarisse zala ngo donc ça veut dire et puis nzamba sala bongo bien maman asa mala so cheka mutu mo yeba nyonso orgueil na mo muke kutuka to yebi même so zaka ngai so na ça so ki make oyebi do te nzamba za na bonzambe na ya za malamu mingi vraiment ya ngwa biso pe toza aposa na bino toza biso suko solola esika po moni yo yebi okomeli biso ngo esika on eza boy poto ko ape ko sungana parce que biso toza spécialité to l'équipe te ya ngwana to yaka yo sunginga ngape na sungio po tokende liboso babi union fait la force alors boyebi na bino na biso e osala ke mabala na biso eza vraiment solide ya ngwana eza ka posa na biso siko semaine passée tote ko lobela na comprendre que naza occasion de shit na libala na ngai au moins so muto a comprendre likambo a oleta so muninga fotite pour na comprendre que za ngai donc na comprendre que lelo so que ndeko na ngai ya moi so comme femme seule o comprendre que za ki erreur na yo papa na ngai lelo so que oza bongo comprendre que za ki erreur na yo so que erreur ngo kota ki ndenge nini donc muto a comprendre ki yango alobi ate za ki foti na ete o ko même na ba police wa ba juge obite botika tata wana amona kabana pongane muna saki mabe na kaite ki foto zaki ya ye mais foto zaki ya ngai te na bo pesa dossier wana na effacer na signer lisusu ke non amona kabana botika pe ya mwasi amona kabana na ye po papa pa comprendre que zaki foto na ngai yango to lobela ki ba na semaine passée bongo te to lobela maman et puis somme ta comprendre zaki foto na ye erreur somme ta comprendre déjà attends ba corriger au silikane sauter abate papa ça comprendre na ngai mais ama wa pe passi muto a comprendre te ka sala ki mabe et bazo corriger ye soit ça se justifier encore alors to ba ki on ngeza malamu te so pour comprendre faut garder na poste faut na poste na yo yangwana ya moi sibenga ya moi simolo baneke tokota babi ke poto comprendre faute na biso faut ala na poste na yo lolenge abakuki alobaki habite nga na temi na poste na nga pour comprendre erreur e côté la wapi lolenge ba défenseur soki ba nani o ba betaka bale ba to milier ba bi ke do fona telema na poste na nga fona comprendre que erreur côté li wapi ko tango comprendre au moins na deuxième tour tu na deuxième entraînement au beta bien parce que comprendre erreur na yo na ba supporter ba kama et match les gars beta que ça li passe na yo ezai ba bi teza no maye pour comprendre je veux dire na vie faut ça ba recherche ya comprendre ba défaut na biso faut to linga vraiment to yeba ko comprendre ba défaut na biso et ozala bien même tant to sala ka ba examen au moins que bisika ozwa ki négative on nga sko travailler matière wana pour quoi ko matin okwa kozwa niveau esengeli ozwa na matière wana siko po o travailler bien c'est ngo comprendre erreur wana donc faut dominer yango obiki ate donc 1 + 1 eza nango égal à 2 mais ce qu'on deninga na tchaki 3 donc faut linga vani sina mémoire na yo mutuno do za la maîtrise au comprendre que terreur au vient côté le sikabul tam sura bana ko solo la ya on a tchaki réponse wana tam sura zaki ko nimba na pongi on a tchaki réponse wana tam susu na lala ki yango na leka ki biskanga fallait na quitter là
Tam susu na lala ki yango na koya ki na poste na ngai. Donc tant oyoki ozo comprendre au mona que ça ka vraiment bien. Et ça dit Moïse ça qui est rare ta bossa ni famille atiki bango na bana tout. Mais tant ba yena bango ba comprendre malamu. Eza bongo. Omoni le papa otolo bana yango lelo tozolo ba awa lo lenge nini na koki ko éviter cause à l'occasion de shit parce que le bosso to loba que muta comprendre que occasion de shit ya libala na ye donc ce qui libala na ngezo kende bien te commerce na biso kende bien te po ngai na kabaki nzoto na ngai et pas mobali mususu na kabaki nzoto na ngai pas mwasi mususu ce qu'on a Jérémie kuna Jérémie 31 et na Jérémie 3:1 le lobi na biso que mwasi o abimi libanda do o asangisi nzoto na ye na mobali mususu ko sangisa su nzoto na mobali no katina ndaku te babi ko tsaka kufe ko tsa salité yango mo lelo makambo tambula bien te na couple na yo amour na bino eza sou bien te poni bosoto mo ekota na kati na nzela transmission ya esprit na nzela ba rapport sexuel na mutu aza conjoint na yo te omoni en dehors à mariage oza mwasi libala ya mwasi mokesa nzoto na mutu mususu papa na ngai oza na mwasi na yo kesa nzoto na mutu mususu yango to lobila ke mutu a comprendre ke ngane na occasion de shit donc ce qui problème o comme na foyer na ngai zanga pona tambola ki mabe comprendre les avantages pourquoi tu comprendre ça mais faut na tika yango et puis ça maza prendre mutu a tiki abi je suis prêt à vous pardonner. On comprend vraiment que ce qui le loyo mobali na ngai azopesa ngai susu mbongo te poni ninga na bana ko tina mbongo na famille na ngana ninga obombama siko lelo elukilinga ba problème donc moyena sunga suli bota na ngeza te po mobali na ngazo permettre suti apesa ngai su mbongo te mote na comprendre re wana donc na osala ngo sute pona zala bien na couple na ngai amen yango to lobela kisiko leo tozo lobela lo lengeni na koki ko éviter likamba bongo lo lengeni na koki ko éviter kozala occasion de shit na libala na ngai pourquoi na comprendre que nazaki occasion de shit sikoyo na sala ndenge nini lo lengeni na koki ko éviter kozala occasion de shit amen yango tozo lobela lelo temo bakasi mama lo lengeni na koki ko éviter kozala occasion donc mutu pas est capable ko éviter kozala occasion de shit na libala na mutu za capable vraiment mutaza capable papa otote abiso awa ke Saul asaki ne mabete apesi atumbi mbeka pona nzambe la komona bo asaki ne mabete asaki ne mabete mais soki ayokaki obi koyoka eza bien koyoka mutu azolakso ba directive eza bien soki ayokaki royauté linga continuer mais ce qu'on banque à koyoka sikoyo pour asko to so be lo lenge ni na koki ko éviter ko za occasion de shit na libana nga dezo senga nga fona yoka omoni na maloba kitoko to na ba projet kitoko ba ko ya nanga pour la faire avancer et puis batongo banani ona koki ko yokela ado mutu nyoso te parce que omoni eza batu musuto ko za na bino na kati ya milieu mais ye aza muta makambo wana te yango no moni Josué kuna alobi ke soki bino boko kende na bino te boko sala bino banzambe o samenga ina libota nga parce que comprenez que bato azalaki na ba entourage te bazina bango ba bata makambo wana te le lengo Samuel azo Saul azo sa Samuel ke na sala ki boye pona pesa offrande pa nzambe na yo donc azali muta makambo wana te mais ce que tu bazo moni ba moni kaza makambo wana te ta mususu ozo za l'occasion de shit na libala no à partir ya milliers ya bato za na bango je sais tanga comprendre que ngabite nga fona se retirer abinga ina libota na nga te fona se retirer na bino et puis ça m'a bête somme kuna elobi yango ko vanda na bato abongo te amen moni bato o bazala bango prêt ya kozala occasion de shit na mabala na bango ko vanda na bango te ok pour plus qu'on va na bango on ko adapter vie na bango oui oko pratiquer ngo pour ceux qui toke esika moko senga biso to s'adapter na milieu wana c'est ça au monde ti biso to koma ana to zana Irlande do biso su to mesa na soso po bana bazana la mingomba olinga te o tema ka bitinka chicken do soso de nanga na koma olinga soso amen ezali kama mboka ngo donc bato ba s'adapta na comprendre siko donc milieu aussi ça que mutu à s'adapter et pourquoi on mona que ça normal ok ça qui na bongote ça qui bongote ya moi c'est un chose qui no bongote mais le comment mona ngo ça normal ozo sala makamo a cachette ça que mobile no ayeba exemple côté na mbongo na famille na biso basi sans que mobile nanga ayeba ozo qui no bongote mais ce que bazo biso yo pour lekisi ni nango vraiment
Moi maman otala te yo pour telo et vous a raison to ba ki mi koleka erreur so pesa ngo raison et si déjà c'est erreur on pesa sur raison donc comme ça c'est normal donc on normalise ngo ya ngwana pso melobi ko vanda na bato abongo te ko vanda na milieu wana te miso apôtre Paul aloba nini donc ko pesa kuta tambote te ko pesa te pour ce qu'on pèse en mode de oh chéri là on dit sous mais ce qu'on biso to so comprendre nzambe ce qu'on yebi ko za fort ce qu'on kena million na batenga na 20 millions pour ngana gagner bango apôtre Paul abani na kati na bango na zo comme lokola bango na kuna na zo ko potanga za na bango comme lokola bango ako gagner bango mais ce que yo moni ko za na facilité ba gagner kayo to fanda na million wana te c'est très grave on a l'occasion de shit te na libala na yo pour risquer ba ko gagner yo alokei eza bien te amen eza vraiment bien te yango le tolobi ke lo lenge ni na koki ko éviter ko za la occasion de shit na libala na ngai yango na benga ya mwasi moko benga papa lo bane ke tongi to ekola lo lenge ni na koki ko éviter ko za la occasion de shit na libala na ngai amen 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 obi pa makupo na kozala ko éviter ko za occasion de shit ezo senga etala na o acheter maturité etala acheter te maturité etala acheter etala petite etala waza konda waza munene etala on peut pas graditer non etala on peut pas graditer et mais ça grâce on nzambe accordé na biso ba couple nde tozolo ba bo amen ezala ngote ke po mobali oza mukolo ya mwasi nde oza trop mature non eza bongo te eza pete ke po mwasi oza molai oza mukutu oza munene outa la famille sala comme nde oza maturité eza bongo te eza grâce on nzamba tie mais ce qu'on a pensé normal à mukiba katsenza bakasa ndengo na bikete mbali loza mukolo donc yé pena moi je loza mukolo donc c'est pas ça te eza bongo te eza bongo te eza grâce eza faveur pour ceux qui bongo nde tozwa ngo na classe mais eza grâce pour ta la Salomon azaki mwana ya roi atanga na ba n'importe quelle école mais asengaki et pas nzambe pesanga sagesse boania pesanga yango et bana papa so alpha nga ba boania abi mona moni boania pene sala donc eza bongo eza ngo likamba acheter au mwana mukie Jésus azaki na 12 ans mais na temple akamusi ba sage babi mwana makambo azolo nti wapi quelle sagesse azan nzambe mais na age na ye papa bampaka wana bazaki wana samba ye bakia azaki nzambe donc bazokamwa makambo oyo azoloba ya Patricia babi mwana oyo makambo ozoloba omoni donc sagesse ezaka na age te amen donc sagesse ya juste que za capacité moko nzamba apesi pa ya mutu siko telobaka ngombe suiva tozongelaka ngo koloba eke soki sagesse on écoute pas moi si mobali pe à cause de kati non na ki mobali kaka non ngala cause non c'est un problème te cause moi si mobali moko na bino ça couple nous la force strong c'est ça donc non moi c'est dans la sagesse makasi bon ngai italinga te non ils mabe ya parti biso pe to lingio vraiment mingi nzambe masalobola muto kutana na septembre na sekele ya libala eza bongo nde papa otoloba siko tongi toyeba lo lenge nini tokoki ko éviter papa au fond la biso pardon na Exode 18 17 tobi ke poto éviter esenga biso to yokaka mais oyoka banani oyoka bato oyo ba passa peut-être na likambo yango bato baza na maturité na likambo yango o ba viva likambo yango omoni amen so tokenda la classe pour to comprendre que professeur il peut déjà batangisa likambo wana dans la maîtrise ya matière wana yango nazo kele po ya yebi ala sanga yango papa sikoyo to tanga na Exode 18 Exode chapitre 18 na 17 verset 17 commence à la septembre mikolo ya to na invitation awa to kolakisa na septembre to na gala ya sekele ya libala eza le 14 septembre yeba ko bouquet place na yo le 14 septembre ko tcha rendez-vous musuti majoli ke rendez-vous ngala za posa na mona ya mwasi pe na yebi ko za posa to monana to lia pe ensemble eza bien na septembre wana le 14 to za wana na Irlande benga biso to ebinde to sala poto kwa kozala amen tozala mukana na Exode chapitre 18 na verset 17 Bible la ngai le beau-père de Moïse bokilo ya Moïse donc tata ya mwasi na eza lisolo ya Moïse Moïse o azalaki mosali na nzambe o vraiment to respectaka mingi donc akendeki na mboka mo quelque part atikaki libota na ye mwasi na ye na bana epai ya tata ya mwasi donc koko ya bana wana atikalaki na bana komona ezalaki Jetro yango likambo toni tolobela awa amen
Dans la Bible, le beau-frère de Moïse lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Donc, awa bokula Moïse a sa Moïse. Omoni ozo sala. Eza malamu te. Eza nango bien musala nzambe. Eza bien ya mwasi ndeko kenda avant osa musala nzambe. Eza bien papa na ngande ozo sa musala nzambe. Mais eza bien te basala yango bongo te. Omoni likamso zo mona ko sali yango me basala yango bongo te. To tukola na matin a évangéliste ate ke ba principe. Donc likamno se za na ndenge basala la ka yango. Merci yaya Patricia ne okomeli biso verset. Merci maman. Amen. Benga ya mwasi mo lobane to za Janaline. Et puis il y a Patricia Fabien en septembre à Zangatea. Na ebisi il y a Patricia na za la posa na vraiment. To kang sa photo. Amen. Omoni ozo sa no vali kamwana bien ndo kenda église chaque jour. Okoma akuto avant tam sutu yo fongolaka. Eza bien. Tam supo okoma akuto kuti muta ko fongola na comité yo si okoma ke eza vraiment bien. Mais eza bongo te basalela kango. Ah j'ai trop zo ebisa Moïse. Eza bongo te. Eza bongo te. Ok, donc ça ma campagne oyo avant ya wana pe ko résoudre avant. Eza bongo. Na niveau miandako. Eza pour avant ya pour ba Bible before banana Jérusalem. Ok. Et donc faut bongo ça non sika yo tu témoignage bien. Tant muta ye brisque maman zate makuti bango bazolia. Akuti penda couper propre. Papa peut fongola ke porte. Obongo maman zate na utotiki l'église. Amoni pe papa za la température mo kimia ekita. Abia te c'est que a vraiment kimia. Maintenant on se met ta porte dona bala misuba okita la miyoyo misuba pampe sezo kweya do mobala zo na kilota mukuse sende fongola ke ndako yo. Te. Attends maman que église on comprend vraiment. Et puis mobala zo ba to so la ka mwamba mpuna ba la fufu. Donc tout ça mo malamu na na Sarajevo ke ndako yo. C'est ça. Parce que la foufou ezozika mwana miyoyo pampe sezo koya me mama ake église. Omoni donc musala oya akei ezala ngosala ezala ngo bien. Eza va bien musala ke osala eza musala nzambe. Eza bien mais basala ngo bongo te. OK. Donc je te le dis que non musala zo sala ezala ngo bien. Mais oya wala sikoyo eza bien mingi. Moni mutoko continuer boye azo comprendre que musala zo sala et ko sala ke ozala okoka ko éviter te ko za l'occasion de shit. Donc ko za l'occasion de shit na libala na yo. Eza musala nzambe za likolo a nyonso na ko pekso ko sala te mais manière ozo salela te eza yango te. Amen. Eza yango te. Amen. Continue la biso papa. To continue le verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y faire seul. Donc c'est que olemba. OK. Ma muscle. Olemba va démarrer neuf ma karma va que église mais za bongote. O tika tate mama sokola. Kaka toki. Te za bongote. Et ça vraiment bien que l'église. Nazo insistant ma pour nazo l'église. Très bien. Et ça vraiment bien que musala pour toi la pour sambongo to suma pe basal to sunga pe mabota. Mais basala ngo bongote. Avant que musala yeba que papa ça que musala OK. Soko tanga roya rolia nini. Soki po kei oyebi ke obongise programme te d'autant musa ezo la foni ngoko mapenda ko avant oyeba ke papa oliani po atoza la sekele ya libala omoni doyeba ke papa oliani bala pe ba olie pusu papa ba yeba kitu wana est-ce que ba koki ko vendre lango eza na condition ba dra so papa ba olana ndako ba dra wana ba kopi ko finika ngo eza so masuba te omoni donc ozo kala musala bien mais loko sala na sikoyo ma pasa bi pana bloqué mais on a manifesté pour na yemo. Donc au communauté au sala musala on a bien posé musala ensemble mais le lengo zo sala yango ils a bien été surtout ba sala nzambe le lengo zo sala yango yosko zo mi pesa mais je toi bisi okolemba avant au moins dozo kambe équipe intercession wana okolemba avant ba sala bongo te linga o enseigner pe bato po batu wana. Mais c'est bongo. Ce qui le dit tout ça là bas professeur, c'est que bango peut enseigner qui bango. Oui. Bango enseigner biso. Le peut ça peut professeur. Mais ce qui biso le lot tozo kokaté. Et tozo charge pas une biso tozo occasion de shit. Entre temps tu comprendre qu'on a kengam na za occasion de shit. Ce qu'on a ça la ndenge nini pona éviter. Omoni. Amen. Donc je trouve ça moi na musika question na tiki mwana okaboye. Mosala nzambe boye na yebisi ete na avertir yete ça veut dire azala occasion de shit ya Patricia na CP na lingi matoza na ligne na CP azala occasion de shit na kati libala na ye azala occasion de shit to continuer à 19. OK verset 9 maintenant écoute ma voix
Je vais te donner un conseil. Yango so mutu azobana yokanga. Ezaza mwa muke ezaza mukolingana oyoka après ko analyser. Même Bible écoute lobi ba prophétie. Ko boya ngote yoka na yo après analyser. Ba chrétien ya béré bazaki bongo. Même l'église mosala nzamba azote azoyoka na yema azoko tanga okena nda te faut analyser. Esika wana te baloba bonte Moïse na baloba ki ne abeta aloba mais ya beta ki et puis Bible bi na ngote ke Moïse baba ki ne okokota te baba ke atam akena bana na Israël ti doka me mabango mais promesse moni donc vous comprenez bien ateza ki bongo donc koyoka d'abord koyoka j'ai trop lobine ke yoka agora mi avo jabi yoka mungongo na ngai et que Dieu soit avec toi penzamba zana yo soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et qui porte les affaires devant Dieu. Donc, eza bongo ozo musa mo malamu vana zo papa na ngai mosala nzambe mama mosala na nzambe za bien mais manière ozo salela yango siko ababi yoka donc toza vraiment obligé à koyoka bato. Amen. Muto yebi nyonso azate toza na mabala na biso ya mwasi ozo obligé à koyoka. Omoni mama wana oyo mona keke munoko solo aloba mingi mete soka benga bi mwana ngai yaka na munu va ba camarade baleki mingi muna libala bongo te lingo zatana moko ata mibale nde Joshua aloba ki ke ngana libota yanga to sala nzambe moni muninga nwana na mona akena ndako nzambe uzala tana ye ya mwasi yoka papa na ngai yoka kotiana otembete te yoka après analyser yango ça va ou pas par rapport à muto na yoki te na yebi déjà na yo simba te tout ata muto ngazala mura laksa yo akolemba donc yoka d'abord yoka et ça très bien même nani Abigail po alonga David c'est David est-ce que kopé sanga litoy na yo ko yoka ngai mais so yoki ngai te o comprendre te jamais on va penser là oyeba to mona ngaka ke nazondo ba mingi naza vantar na saboté yoka ngai permettre que yoka ngai so mama kata ba couple mais je vois quelque chose appelle là-bas moi c'est mon bal donc mo nga koyoka muninga te yango tozoba awa ke ndenge ni tokoki ko éviter donc soki tozoba ko éviter c'est que makambo eza déjà makambo eza kati na ba couple siko pona nini po tozoyoka te ke ngana yebi yo yebi te eza bongo te siko comme yo yebi savanga na yebi te siko loba eza ngo facile loba kasi na yoka ngaba na loba te mais siko so loba te siko to tambula ndeni makasa ba compliqué mais nena za siko yo. Bon, au moins, c'est très grave. Hein? Même si nous avons l'habitude que ça mawana mutu abol koyo kama bana ensemble. D'autant moko ayebi, ango bisa muninga, yoka quand même, yoka. Za batu mama babenga mama mayele, ba pesa ka litoi na bango et pas bata mayele. Zwana mama, ayoki a comprendre bien, OK. La reine de Saba po ayeba Salomon, ayoka isango. Donc c'est matoi na ye yoki a bien téléphone kende. Moi ça motangi makila, babi na tangu wana mama na nga Victoria Meza. Babi ke na tangu wana makila ezaki interdit akoyi kozala na milia ba. Jamais. Menza basaki ngolu matoi ezaki ya kofungwama. Ata ma colonie kokaki ko déplacer te parce que ezaki interdit. Auto tu koka ab interdit. Moi ça ezaki na période de la cause milia batu te menza basaki ngolu matoi ezaki afungwama na ko yoka. Que mutu moko boso okuta na ye l'homme de Galilée, l'homme de troisième jour. Boso okuta ni na ye okobika donc mutu wa ba bazoloba na ba docteur ba ça différent poni ayoka ki au moins tu na yoka ki aseka ki a retrouvé ki la joie ou la perdre ba ne belé so ça va pas ce monde ngoy non na yebi nga déjà si ko ngana to continuer sonde de ça tu dois mi kokana ye alors on est conseil à mutu te et puis la cadre couple ça devient encore une très grave si on continue maman ko bana biso à côté de website la verset 20 enseigne-leur les ordonnances et la loi. Fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Abila kisa bango. Au moins comme million de vanda na bango ya mwasi. Baninga no fréquenta ka bandeko wana za na bango. Même na mabota na biso auto zala na bango. Te yebisa bango. Tellement yo olingi million na yebisa bango tala moninga la za mwasa libala. Omoni papa obisi baninga ngala za marié. Siko po biso na bino to zala bien et senga to sala boye. Je trouve bien enseigner bango. La kisa bango ba statut donc ba makambo ba là. Hein?
pour plus que bakosala yo pe okozala mwa muke na penser ba makambo susu donc la ki sa bango le ba ketenga la za mwa salibala omoni tango yo fona kene po papa lingo ya ko kota na ndako tenga la za na bala na zo sola te fo akutanga na ndako so to sisi na biso na papa na oyebise ke na zo ya po to sisi akite na bino omoni tango yo do bilamba papa ya pembe za salite fona tyango na eau de javel na omo to zo sa bango zo conseiller otuni boko yo skonde to sola papa so ka biloko alieza otuni ye muninga bozana ye ya mo seza bongo papa la po bisi so ya ba répondre pas ah nga uninga ça c'est mouli mona na madesu mois déjà ya Christina sepeli vraiment na rendez-vous na biso kokisa mona ya tuni muninga ti muninga bisa bi e yo ti lo lamla ke fufu nga uninga ça la sala ne ye mo te yo ko bane sekela libale za bongo te donc aza obligé fona lambela ye aza mobali na ngai tangu nakuta ke na jardin azaki akolala alors makamon nzamba yebisa kinga abesoka lamuki fotela ema ya sokola po aza solo aviva na banyama tshela ma sokola kata manzaka lambela epoalia parce que aliaka ye moko akoma na dégoût ya vie yebisa muninga taza mobali nanga fona lambela ye so muninga wa continuer bi mama oh poto tu dozo ka salibana ya Afrique est différent ya poto pesa différent siko yebisa moni soki boye na kovanda susu na yo te po ezanga te meza maloba na nzambe biso melobi ke kovanda na mina bato wana te ngala lingi yo poza ndeko nanga me na lingi yo ya ndenge Joshua lobaki ke ngana libota nanga siko ngala lingi ngai na yo to sala nzambe do to sa ke mwasi azfaza la soumise eza esclavagisme te mais fona kokisa mibeko mpona zakati na libala siko ezaka pasi na bato o baboya ki ko briser la relation wana ozomona no relation oso kondina yango et kozala porte d'entrée moko pona destruction libala na yo mais autant to utane ko ta makala to ba voisin ozona mama et puis maman na ba camarade ali ti o risquer libala pesa nini e panzani problème so mbala muso supportana bango c'est muli bana ba wangila mo lamba na e mo bina no makamutiye moko mais ce que oya ye bazo ko s'exprimer na tango yo me ko mo simbité po simba te na batu nyonso eza na bato oyo na ebite so na loba ndeni so peza faveur nzamba sala donc baso na bazo na bango ngolu mais za na bamibali mususu donc esimba te ti yeso okita mais yeso siko atravers kana nzela ya batu omonte siko ti yeso okita kan libale panzana siko po libale panzana te yango tobi awa lo lenge ni na koki ko éviter ngana yo yaya Patricia merci donc tozava na posa koyoka omoni koyoka ba conseil ya malamu benga ya mwasi mo lobane ke toza posa koyoka j'ai trop ayebisi Moïse bokilo na ye yango mama bokilo papa bokilo esiko zolanda biso te toza bana na bino boza na expérience koleka biso so mo likambo na ezabete benga nga même na mwasa mwana yo benga ya mwasi yebisa ete aza mobali na yo yo poza mwana ngai mais sala boye oza mama na omi mutu ayebisa ki rite abiso kola cha parfait ya malamu poke ekuta na Boaz kuna balobela kombo ya mama ya rite te mama bokilo mutu alakisa ki rite mama bokilo ya mwasi benga ya mwasi lobana ye zoe kaza mwana yo amen amen webi que c'est important makasi surtout ba wazo ba grâce ba placement ba bokilo na bango mona je sais moi ba sala ka boy ba zong sa ba sala ou ça mais ce que yo ne faut yo ka pour profiter ma conseil wana so par exemple yo kité de on a toujours désastre auto lobila o ezali ko yo ka ba conseil ya malamu ko mettre en pratique et pour toi éviter cause à l'occasion de shit na ndako ya na katalibala babi so ke biloko na balamba yango bongo to moto muninga zo lakso loba osiko basala yango ndenge nini eza mabete ngana mna olamba pondo madesu te babi bayombe balamba yango bien mais bayombe eza biloko na bango bayamba lamba yango bien na kepande konanga muyombe na binga za mungala biso to bato banzombo bangolo siko bilo bato bapondo madesu basala yango ndenge nini eza bien donc faut yoka to yekola na kepe pa muzombo na bino mbwengi bawangila usiko biso baluba to ba musoma laba na wangila kaka na ba mitsi na ba mbondo na kati wala ndeko mwa musoma bina mwa kofi bachaka na kati mbali boso utungana mbondo ko tamla na Château Rouge ke na piselo mona mote mwaso bilo musoma laba wangila siko podi ba osiko foso la musombo nzimili kama zo ebisa okepe pa nga ndeti biso baluba lobike biso baluba batapondo mai tunanga balamba ngo ndenge nini donc faut ko yoka ko yekola siko na nzela wana siko mona na nzela wana siko mwa mabala na biso et comme solide to comme ko éviter cause à occasion de shit pour mobile na yo grand frère na nga papa na nga za muluba linga pondo mai yo siko lamba pondo mafuta belé so na ndenga bazombo so na ndenga banyanga na ebité mais siko yekola na ndengi ya biso baluba to lingaka o te ezala bien yo ka basala ka ndenge ni so pe ba tshaka biloko nyonso mbala moko te so ni eza bien j'ai trop le yoka
Yo conseil on non peut ça. on lemba avant. Donc yo ka soki te libala et ko sila go avant. Hein? Yo ka iba ke ba dra wana boleli yango mingi et sila go avant. Ozo répéter biloko wana mingi ko lamba ngo et sila go avant. Moi mutu ba lingane ma desu mais comme kolango atena le ma desu. Entre temps ba bi ke ba mbal faut aller ngo 2 fois par semaine. Mais ça te muzola ma on peut na nenga bilambe là. Maman drogo ba ça jour mo, c'est ça 3. Et ça coûte bien. Ça ndoto makasi. Mais c'est muzola ma on na nenga bilambe là donc ya to tona sani ele ça te ma desu non ça bien te. Siko linga o ayebi ba lamba ngo ndenge ni. Alléluia. Et ça bien ko yoka. Amen. Tu continues à biso papa. Na 21 bi choisi parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50. Yango tobi ok maturité ezana on a âge te po ya za mukolo. Âge 3 zo ebisa Moïse Luka bato baza capable. Dans ces conseils. Eza mutu muso ces conseils. Oui papa. Moïse a joué le toit à Dieu. Azo yoka avec patience. La Noëlina na sepe no continue à retard. Benga su ya moi simo lo bane na banda ozelo na ligne. Amen. Apesi le toit azo yoka. Ayoki. Astiki azolo babine siko Moïse moni pona bato baza capable. Ya on tobi a maturité pour mutaza mature eza nango acheter. Eza ya mo muso kanga na ane a mukolo maza capable te. Ya ko mema libala na yo eza solide. Ya ko sala ke yo o éviter ko za l'occasion de chute na libala na yo. OK, mazali mukolo. Aza mukolo mais capable. Oui, mulai. Deba mona ke liabe. Moni. Tant qu'on ça va la monnaie lève qui guerre maman. Abi c'est lui là vraiment loin de l'Éternel. OK, ça qui était. Mutawa na zamba. Siko essence. Donc siko essence batu musu bakanga mutu bongo. Donc talika bien la monnaie. Okomo banga même po mbali wa bengi o ndima ka musu papa date motali ya zolo komo banga po yango yozo ndima boye po ani nango. Zéro faute. Ozo komo banga e. OK. Ça est capable te. Ah, je trouve ici Moïse Luka bato baza capable. Ya moi si. Mon poli ba no ezala be. Tika na milieu wana. Luka bato baza capable. Ya ko enseigner yo poli bala no e bota sola parfait à bonne odeur o e sopana ki na betani. Hein? Come on. Donc Luka bato wana o baza capable. Je trouve ça Moïse ozana bato belé bien sûr, mais capable. David azaki na bato belé parce que batika la mikia tanga zo longola mate ya mo ba côté. Batika la ki bah on est capable maman ils aura toujours avantage bon de la pour la biso c'est qu'elle est là vraiment on a battu la prière bah on va être capable bah on travailler mieux et pour la facilité bah on a nous ça péter vous avez maman pour mutu mususu on est capable de mais on s'attacher là bon nga nyoko la libala nao ako nyoko la libala na ona niveau moko pour hier aza prêt ya koza l'occasion de chute na mabala ya baninga so comme na niveau ça il peut mbana lekisi alekisi oh na ba est-ce que macro fait ça ta ko chauffer fufu ngote yo siko tellement comment obanga ye pose ta l'essence au CD ta essence sur le siko au CD comment banga so ça be lié bisiko et ça la quoi influencer Samuel mais ça va malamu yango zo permettre que lelo mabala na yo ya mwasi mabala na biso et que na divorce poza malamu mingi alingi ke ngana yo le to solola to pona bato baza capable pour enseigner biso na mabala biso to bandi mabala sika nzamba abike to pona bato baza capable donc mama ona oyo yo kaka na sango papa no yoka na sango kota oyi bolingo etala ka trajectoire tant olinga na papa mako na évangéliste tango wana évangéliste te donc na otala la butu te so na bina okene luke na okeko lukaye donc bolingo etala nango trajectoire etala nango molilité soko yo pe kotala no te ke mama wana ndako nezanga kiti mama ngoko to kana ne ba babite donc kene lukaye le ba mama bosali tango bovanda bien na papa donc on a yenga na mbali nanga do lelo conseil lobi conseil to metozo koka ko saisir yango te soko to sala ndenge nini oui comment on a été que oyo zana ngo ya zana ngote yo leki était mais azana sagesse bwana akomso mwana nga basala kabwe bazongisa bwe ndeko na basala bazongisa bwe mutu nyonso esenga fuko yekola ya Marina Tazika la mingi vraiment na mona côté on a zana posta na yo na septembre na sekele alibala toza l'ensemble miko ebele le 14 hein pour toujours en septembre tu habite date pour toujours na voyage le 14 ya Marina oui que maman plus que mutaro yoka plus que mutaro avantage na vie na ye berere otia na su berere te pour yoka comprendre bien te
na suis conseil na conseil moza malamu. Amen. 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 Ah Moïse a ko ndeko yoka. Maman a commencé à pesa verset sur verset. Tozana Exode 18 17 tozo kita. Amen. Sur dans le verset verset 22. Pour appeler des idées gabi pona bato yo nombre bato capable. Donc la couple na yo pe eza malamu mingi ozala lié na bato baza capable ya ko aider bino. Même mo kilikuta zolo bango so se connecter na massage au commandant. Au massage. So pe o se connecter na bato batambula malamu na mabala na bango ça veut dire yo pe o koma malamu. Pour yeb so ke oyo sala ke za baba te eza bongo te ba répondre mbali bongo te ayeb so te batinda mbongo te ya kobombama te eza bien te. Siko so se connecter ba oyo siko yo ba écrouler le mariage na bango. Donc écoute ça mapo anyoko la libala na yo. Ayi mbala lekisi. Abi alekisi boni boy. Amone. Boko bala ndeza ki bo umba somba yo. Hein? Yo biso ko oza raison na yo vraiment. Au moins ça a raison. Hôtel mina poste noté ngozo pesa raison. Mama faute pesa ngoni. Pesa ngo raison. Poni ni hôtel mina poste na hôtel. Très grave hein. Et ça bien té. Maman ça a raison. Exode 18. Ah, maman Nzamba pambola. Nzamba sa bisongolo. Amen. Ya Marina tazi Nzamba sa bisongolo. Amen. Amen. Ah, mais tellement la poste na maman, ya moi si tellement la poste na yo. Mais c'est maman. Comment ko mutako ko yeba bato baza capable, que mutu baza capable. Na malo. En dehors de l'apparence pour mutu soit zo manifester tous les dimanches, tous les jours, activité, comment ko mutu baza capable. Te na malo baba bi ke. Na nga libala boy. Babi na maloba faut qu'on analyser. OK. Babi faut qu'on analyser l'écriture. Tant au monde to ba ni Saoul azoebisa Samuel que to sala sacrifice pour na Nzambe na yo. Moni maloba. Maloba on a déjà cela ça que Nzambe Samuel on Nzambe na continuer. Amen. De la maloba na azoebisa ja boni yo pe mbano lekisi. Pour que les fêtes yo là na fête faut être mbano. Et poison là tout la mami la ya kilo mais ça go mobile na ya moi si. Et ça go mobile na ye. Agora tu leva la mamelo. Kwa nika satika kyoto ke na kufa. Non, eza kwa mobile na ye. Suko muni maloba wana déjà comprendre o so la continuer na ye divorce va to talana. OK, biso to linga divorce faut pesa biso mukongo. Ah moi c'est divorce faut pesa na mukongo. Ah t'es tellement la poste na oko ya moi si. Papa la ngai tellement na poste no éviter jusqu'au lieu comme na moi si alekate na ba camarade ya moi si na yo na ba petite sœur ya moi si te éviter ce que l'on passe monsieur ezali maman bato se ba courir na bango ba so na muninga ya respecter makamunyo so ba na ye siko ya je sais que non ngazo ke de France la grâce divine merci papa na comme ça papa so melanga billet à voyage oh yo bisa mbal na pour so matike pour so mayo moti yo ba mon la bino donc comprendre déjà que non niveau conseil ngome mangai ça conseil moko ko sunga libala na ngati valeur à moi si eza na kati anda kwa libala na lobite ke na ba oyo na ba balite ba o ba kutama na ba problème lelo ba divorce salama Nzamba osa biso ngolu mais eza bongo bible lobi donc faut ko ba ko respecter mobile na umbala za mutu eza bien mobile somba billet et puis ba bi ke posa moi si e ko kisama pa mobile na ye eza ngate meza na Genèse 3 na 16 kuna okuta yango e ko kisama e pa mobile eza ka posa na kati na mbetu te mais ba posa nyoso na posa na ke voyage eza se mobile somba nga billet yo quand tu yo moko somba super non le lobo sombi sapatu lobo sombi bijou mais so mobile sombi le moté eze sengo mingi ba bi posa moi se ko kisama pa mobile papa na nga foi ba ko kisa posa ya moi si aza moi si na eza lokumu nao tant le bo bimi bozo kota la fête ba tali non mobile na la take bien ba armate ke moi so na la ta bien mobile na la ta bien amen moté eza lokumu na yo amen ya moi si opesa ka ya moi si musu conseil wana ke yo pe boy mbala sombi lobi si aza mobile na ye libala ne foza na sola parfait ya malamu parfait malamu so pas na Bethanie moni dans la version de Genèse 3 16 Bible il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de ta grossesse abi passe robota na ko multiplier ngo wana yebani et tu enfanteras avec la douleur robota na passe et tes désirs porteront vers ton mari pe ba posa na yo e ko kisama pa ya mobani il dominera sur toi ako dominer le colonie mais exacte que esclave non ako dominer sans que mobile tant que mutu donc nanda ko soki ba koti ba tuna nani papa robima après maman
Erachi eza bongo. So yazo ba mbala monela yo. Te siko biso amonela ngate menaza kata sekele libala chrétienne. Donc azo to ça. Na soumis pa mbala ngai. Siko po ya mo sipe aza soumis papa na nga fo linga. Motango linge zo la sabolingo Bible lobi. Poko e bandili bongo e bi ke mobali linga après moi c'est à se soumettre. Quand le papa makou alinga mama Jolia. Vérité. Amen. Donc eza bongo. Ya Bénédicte na sepeli mingi. Amen. Na sepeli mingi vraiment. Donc papa rôle na ma casse ezali linga. Maman rôle na ezali que à se soumettre na se ya bolingo wana. Donc ça veut dire que eza important mutu mozo pesa yo conseil mo mabe libanda. Eza conseil yango to lobela awa. To lobela ko yoka o ya conseil ya malamu. O jetro ayaki na pa Moïse ya malamu. Esungaki. Pour conseil ya mabe et ya toujours la destruction. Eza papa o ba supporter na bango, maman voyager na ya tu bon na bitu payer ngote ka voyager akela ka ta Schengen kuna. Eza papa mo sofa ba mo sanga ke plastel a comme plastel. So mutu voyager na message na ye. Tanga zolo ba ndengwana mumbali na ye pe ako occuper la été. Mumbali muso a maîtriser la bloc été. Muso a maîtriser en côté papa tout ko loba. Et comment donc to zolo bela awa to ebini sote mais to boy ba scandale kati na libala. Ya ko to lingi to éviter yango. O ko éviter facilement comprendre ami sur la scène 5 mois libala ngi bébé. To ya to tanga na biso na 1 Corinthiens 10 na 23. On comprend que ami so na vane miko ebele e baby. La grâce divine Nzambe asa biso va bola. Merci. Obi que ceux qui na continuer na millier oyo te libana nange baby. So pe na boy ko yoka ba bibe mi bana o bazanga ba parents tango ba parents ba kufa ba orphelin tango ba parents ba ninga ba opesa bana ba conseil mwana mayele ayoka ka o mama wana zo bo bigela na papa te na profiter na conseil oyo esunga ngai siko yo ozwi grâce ozofa na bato ba bala o baza mature le lenge Josué nani J3 lobaki na Moïse bato baza capable ozo comprendre que bango baza capable mais pour ni olingi ko zana bango te pour ni olingi ko tuna bango te tuna bango profiter na yango profiter ya Deli Kenge na sepeli vraiment amen ya ngwana siko poto continuer ko loba ko solola bien to tanga na premier livre à Corinthiens 10 na 23. Merci maman Napso Noélie mais maza prida comme ni on a lomba merci vraiment Naline tout est permis tout est permis mais tout n'est pas utile tout est permis mais tout n'édifie pas. Et ça bongo. Donc tokoza na biso na baninga c'est pas na biso ensemble mais bakaba on bazo sala ngana osala ngote pas na permité non pour ngana sala identité moko bachanga mise à part donc il faut défendre identité wana biso tozala kata sekele libala chrétien et ngolo bakengai mama jeune naza chrétienne donc nzambe a transportanga achanga mise à part alors il faut défendre identité na ngana même na kati libota na même na kati ya mamo aboti ngana bande ko abota mina ngai soki bango ba yebi nzambe te ngai na za chrétienne donc il faut défendre identité wana alors makamo bazo sala eza bien pour na bango mais pour na eza permité na ko sala ngote poto za même nature te na bato bazo sala kamwana poto ba nature différent bon quand on a deux personnes mais il y a la nature mususu pour la nature mususu connaissez le que biso toza transporter ndamba transporter biso na royaume ya mwana na ye epai wapi tolanga kana alcool te epai wapi bolumbu na ngai mona na mobali mususu te epai wapi bolumbu na yo papa mona na mwasi mususu te parce que ndamba transporter botel eza nango makamba osala kuna ngana kosala ngote ngana okekolala na mobali na ngai na kokolala na mwasi na ngai makamba osala pa na ngai za permis eza biso te meza un Corinthiens tezolo bango omoni pona éviter koza occasion de chute na libala na ngana ko sala makambo wana te baza baninga na nga oui tanga fufuto le mais tango bango balingi ba bima ngana ko bima te po ngana ko bima na programme ya ngana ndako na ngana mobali na ngai. Alléluia. So ba tamba na be influence moko boye so ça joue influence na vie na yo et comme goûter sili yango faut ko yeba banani okozana ba c'est ça et puis faut ko zo ba décision et ça ka facilité je sais c'est que azaki na ba oui avant la chapitre 1er a comme le chapitre 24 na 15 pas azolo ba lobi que non pas banana premier na 24 que zo décision c'est ka moni habiter makambo na moni comme buzo ba donc nga fona ba ndaka na famille o alingi ko na biso aya alléluia donc ya moi si eza bongo telemi vraiment bité
toza vraiment oza mwana mama na nga na lingako mais oza libala na nga omoni pona siko na bi non na osala sulika po osate amen na osala te ozo benga ngai na yoki na ngai na bike na kotinda mais comme na solo na papa te na kotinda nanu te aya to yeba o toza na auto partager ngo ndenge nini na lingi ona pasi te mais zelanga na ko bengo so na solo na papa po o wana ozo loba eza bien pona yo mais pona nga na ko sala ngo te na bakaka kala mkusi eza interdit papa otanga ngo susu 1 Corinthiens 10:23 10:23 OK 1 Corinthiens 10:23 Bible lobi na biso ndeko fonga la Bible pa okutami Bible lobi na biso tout est permis eza ngo bien ko za ba camarade eza permis eza bien ko za na libote eza permis mais tout n'est pas utile mais ma camarade osu e pas la biso to benga ba chrétien eza utile te posa chrétien c'est identité mo zo porter pourquoi ni na keleta pantalon et pasuka et la sanzoto monsieur na ça des quoi et tout cela eza utilité ba patron ba kata ba ndoto no ça yo papa OK simba moi ça batou o bongise blues non eza non eza permis bo sola bo pesa la mbote soutien zo mona te yo ko simba te oh mama ta na bon c'est ça li kamuna ote to lobela on a interdit c'est ça li kamuna ote ya na nga Clotilde na CP livrement eza interdit eza utile oui kozala bande ko na ba camarade des bien mais o ba bazo sala nga na osala te et la pantalon pesuka et l'accent nzoto na osala te jip o ezo so na gunza misu vetile mona na rolata te jamais bilamba o climatiser soutien zo mona na rolata te posa porter ya semence moko benga chrétien na ko sala ngote de l'image doit faire refléter tant bato bazomona na Corinthiens kuna na verset na oluka na opesa babi ke biso toza ba lettre ozo présenter d'autant bato amono ba compléter yaza mwa salibala tant batangi ka babi te siko mutu so tuna o azana alliance abite alliance te ndenge na ye a mwa salibala mutu so abi ndenge nini ba no tana siko mu suki na ye omoni sapatu ne moni pantalon ne musu mabisi oza raison donc raison est raison bongo nde to linga il a dit que faut soit raison non raison est raison ata livre babi ote ye vraiment ça va à mon selba tant pe batali kuna babite ye azo luka do mo ila na ye azo luka aza raison la ça ne bon azo luka za ba fat na été voilà cadre qui cherche na ndenge wana bino momone les apela muta za posa bagu wana alors gu ndenge za bongo mutu ba pa mona na bagu wana ye azo luka na yo sozwa oza différent oui et à des fois il faut vraiment te réfléchir à autoza donc par exemple un prédicateur bazo zela ya oteya tanga zo kota kaka boy ba na couper coupant on ezana donc ikoto yo ekatana souffle tu connais bande bato ba vendre ba kanti ke to za na théâtre moi comédie ba bino sous prédicateur même sous à lever des rideaux ba bino sous à lever des rideaux to na moi comédie mais tu ba mona mabongo la motema iso lingo soto okota lifelo suko biso ne na mto okota lifelo suko bike nzoto ayeso za temple nzoto na biso za temple suko ye temple ngo azo déshabiller la biso ba c'est ça on mto okota lifelo ba tu ko zo te za ba maté et puis minga dans cette abi kotala ngani na lati boyete mais na mo zoloba mais bible le bina biso ke boza ba imitateur nanga yango mama na ndako soki ozo sala bondumba ozo ko enseigner ni na bana na biso mikoleko ya to ya le bla héritage transmissible nini ozo ko transmettre na bana na biso c'est ça pour bana batala ka pe balandaka papa na mama zo sala mikoleki to le bla a na tina ya compétition tant compétition za ndaba to bunda papa na mama bunda bana la maboko bandi do bango na ngobie biso na ndako na biso do somo ambiance za na air nyonso ambiance ni ya bitumba omoni bana ba mona ngo eza bien siko tango yo ozo te ya biso olati kilote pasuka lito moko eza te zolo mo batobola munoko batobola simoso bake bolanda ngai te me bolanda onga na zolo ba non mama ba disciple batambola na bible te batalika lolenge na bango bakoba batoyo ba différent na bato mosa tsunami tamona ki Élysée zo lekabi bato baleka na bango ndenge esiko za ozomona bato ebele bazoleka bato ebele pe babala na bango mozo tala bite bato babala na bango me libalo eza libala vraiment solo bato pe bazoleka na bango me bato wana te baza vraiment différent amen ndenge pe folinga bato amona libala no eza différent yango kozanga te le 14 septembre place tozoloba te mais le 14 septembre kobuke place mosusu te eza rencontre ba marié eza gala eza soirée okoya olana na média te oza live mokoza mokola Kongo Kristo
yango toza posa ba 10 € na bino ba 20 pour comment Christ a travaillé dire parce que azava na posa longi na yo na maloba na yo aza na posa na yango alléluia puis on loba la biso pe lo lenge nini o gagner na libala na yo alléluia donc ça veut dire que c'est lié naba obaza ba porter ba fruit à bien mabana na bango et ko aider pe que yo pe libano ke malam je trouve ba bongo abuka ba baza capable o mabala na bango pe sa témoignage azana na mbongo te mais atango no sozo benga ya za la pareil libala batu ba kama me bango ku baza ba na mbongo te na biso toza na ndo na ba marié ba koma osala zuwa ya mninga marié po nini bango baza na mbongo mais jamais ba pona bango mais couple baza ba na mbongo te mais chaque mois bazo simba mabala po nini libala bango za sola malamu hein je trouve luka bato baza capable pour tambusa makambo nyose ke malamu amen siko sala rero luka bato ba capable te se guerre ah voilà mo ka destruction de libala vraiment et puis libala longwe na nina yo na libota na ndenge Samuel aibisi Saoul azo royauté longwe parce que moi bana na yo batu o baza na bana bazoluka ba bala ba kolinga te ba ke bala bana na yo mo te ke mariage longwe na libala na ce que longwe na libota na yo webi to lobela tout le mingi sujet pourquoi maman webi église ils ont composé na ba famille famille ezali mwasi na mobali c'est le couple ba couple tant que la santé malamu na nda maman bazo sola bibi ba couple mingi sola soutien ba mama ko tunana ko tunana ndenge sala pesa un exemple moi tunana ba mutabenga te mutalukinga te bon banango makele ezate balali donc vraiment ba otuna ba comment otuna mais souena so aleki ba couple faut solo laka osona maman oui faut pas solo laka obi tango bozo solo la boye ba gu ya papa obi Rebecca aibisaki Jacob kende kozwa mengamu na kolamba yango omoni pour ba ki gu ya papa abiki batukula yokota R nini mungu yokota R et puis beki abizwa nyama ya malamu ya côté ba graisse ya cholestérol te abidozwa bien po nini babandaki ko solola to ya olobla awa makamususu babike na ndenge ya ko solola nde o comprendre maladie oyo impuissant oyo ewuti wapi na ndenge ya ko solola na ndenge ya ko solola o manga te baba waza yo na zoma yo ya Clarisse la Sulamite na ndenge ya solola mobali oyeba ke mwasi na ngaza satisfait ou pas mais yo au sali oyo zaki nango posa o se soulager au kiti sans que bo solo parce que botuna naka non eza bien te parce que on solo no yeba ke e bani ndenge ko ndenge ni mère de jumeaux ya Arla alléluia gloire à Jésus ya bibi Chilungela merci omoni babi ko solo la ne papa otolo ce que so ba solo la tes destruction déjà makasi tout à le blanc déjà dialogue et puis quand on reconnaît un dialogue donc quand moment na moni moment wana papa ça c'est moment favorable alimon lemba na bité ngana na lembité faut que ça pose nanga donc dialogue na moment nini soit au moment swana kata munyo kanda dona ndako to koma kwa ira obi normalement moi si azan mutu azan nature moko elonge fe ya kofungama moi mama koma ba 3 lignes pina kangombe ba papa to ba 111 mama ba papa to ba 111 hein ba papa nde ba lekisi ba papa nde ba 111 ou tu li solo ezakate ni na ngona ke solate mais solo la nga pour linga solo na fond na baninga et puis le quoi ça mo bulu makasi donc moi si tu li solo ezalakate botuna na kaka et puis là monsieur ba problème ba masomo da comprendre moté kanda donc au moins ba vibe ba yeso ba imona do ba facilité do bimba na ndaku asimbe yango 15 minutes ezala kokuna nga le na osola nande komoko abio na zozo abino te nga habité na peso numéro à papa habité ezango na posa numéro te pour na réseaux sociaux na mona papa déjà ko so na posa numéro te o monte que ça pour makamu ba facilité mo ba bien te hein pour jamais que tu raté monte ko so cha numéro mo raté mais ba bike ezango na posa numéro te cha ni no bengi mbala moko ah non eza bien te siko bongo okozala na facilité kozala occasion de chute na libala na yo mais eza capable to éviter yango po Yesu azawa na pona biso yende mutu asala libala et ça c'est to pesa matoi na biso to yoka babi kondimeaka na koyoka eza liloba na Nzambe biso tozala sekela libala chrétien alors faut to ka liloba na Nzambe po libala na biso mabala na biso papa Jibe Manzo ezala malamu donc faut to ka maloba na Nzambe faut to tala milliers nini to koyoka ozala ana 1 Corinthiens 10:23 babi ke nyonso eza bien babi nini oui nyonso eza ngo eza malamu mais nous se permettre
na opesa exemple mutu akele ba fête ya ba concert to benga ya mukili ay mama ako ena to tata kilo tu ya muke c'est ça bête ça permis pour la c'est ça permis et puis là ndro wana zombane siko yoko na tire na yebe zo permettre azala wana mais tengo no benga no za chrétien ya wana siko mabe ya wana yo siko za no chrétien te mais siko saka hypocrisie ba mona ko chrétien ça so za kati na église na retraite so za na veuze siko ba ke ndingo za kana église na ba retraite ba ko za chrétien za condamné okoyi ko sa makambo wana te donc pour la yo ça permis au monde bango bazala bango bazala bango mibali kuna ba opesa bango bango yo ça permis yo si on ba ke yo za chrétien donc makambo wana yo ko sala ngote jamais ou bien dévoiler le ba ke na kosaki attends ta voyage okala mbongo ba noir bazala raté donc on se mobilité pour l'identité la ngai on va na zo refléter de ça veut dire na za chrétien et là tu es là ngai on va tomber bazala bango te mona ngai mozela te take chrétien mais si ko poto sunga so monique zo kokate dévoiler le ba ke na za chrétienté c'est ça le ba za na chrétien yango moni mama yango moni même na basala nzambe nzambe sa la grâce afula ba miso basala nzambe pourquoi okoko pesa mutu responsabilité na église après 15 zoko avec maboko au yamba Yesu donc pendant 15 ans la personne a intercession mukaba mama kuna te yaka mais aza nini te charge te mona aza na ye abongwa na te c'est ça après 15 ans communiqué après 15 ans charge te après 15 ans a communiqué na yamba Yesu c'est ça sur mutu après 15 ans il y a pas personne qui a mon caméra na mo kambila ye a commis surpris mo kambila surpris oh maman ozo pas poser ma Yesu le labi oui tina na ndengwana do Mateo na yo ki meselinga na yamba Yesu de la c'est lié ba mataka taille corporance ba bien to pesa e poste et puis on na libala il vraiment akokamba jeunesse maman oyebi ke soki pena ba funguli mitema maman mbele pena funguli motema ndo ba na kitala eta maman na utakende retraite atakutu banzungu ala melaga avant-hier et suka mate est-ce que retraite za mabe mais sikoyo ligne oyo ora mkamatiko sala ndako yango ndeza mabe ebeta na mbali mababa et puis ebika ke 3 jours nzungu afuvu ya avant-hier possibilité zo ide sur ça on ça touche sur 5 jours et c'est papa maintenant on s'appelle on s'appelle te to changer to changer te meto bongwana papa pena on na ko retraite maman déjà tu mbongo mona kate mili ko kinza ya katikati là c'est pas mbongo za la ka solo pena maman ezalaka mais kuna na église kuna mokambi te eza bien te. Donc il faut qu'on loue un moyen. Il y a quoi éviter l'occasion de shit. Même quand tu as maman à l'église, il y a pas l'église et pas dans l'ensemble. Donc il faut y avoir une manière de habillement na yo. Maman. Nous sommes ça la partie. Pour qu'on ait l'occasion de shit peka na bilamba maman. Amen. On est maman. On a l'occasion de shit na bilamba. Eza. Na lobali na yo. Manière na yo. Muta comprendre maman ka lobia na comprendre que ezaboy do yo beta no ka batu mabaku do tango zo kota na batu l'église ba bia ye et puis mon point bi fa ke ba koloba et puis ma ndenga na okota ba koloba non ça faut éviter cause occasion de shit maman a continuer koloba chercher les hommes capables au pesa bango misala alléluia amen voilà tout ça là na Exode 18 OK. Si le temps est long, ah, ya keli makengo senga bien. Ya keli mukolo ba ileki. Partagez le message maman Kelly, invitez ndeko moko dans la ligne malgré to comme presque na fin, partagez ndeko moko yebisa ma Kelly thème ni to lobili le maman. Pour ne pas que na suka faut qu'on rappelle toujours thème. Toza na Exode 18 17 to lo lengeni na koki ko éviter cause à l'occasion de shit. Na libala nanga. Amen. Donc le lenga ni na ko boya mabe moko sala ke libala nanga est dérouté, libala nanga etengama. Le lenga nini. Soko le lenga ozo senga nga fona yoka. Na yoka banani bato baza capable. Eza bisoté. Bible mtelo biango. Eza papa Luka verset ngo, eza en Exode 18 autant esika ngo pour te comprendre pour eza bisoté. Mais Bible mtelo biango. Le lenga nini na koki ko éviter kozala occasion de shit na libala na ngai siko bisika babi ke bato baza capable. Exode 18 verset 21 choisissez parmi tous les peuples les hommes capables. Ya moi si alléluia papa
luka bato baza capable. Quand on a lié de la bateau baza capable. C'est la Bible qui le dit. Luka bato baza capable. On va koyeba libala na yo eza na solo malamu. Libala na yo eza solide. Luka bato wana toza aposa na bango na mabala na biso. Et puis tu as parlé c'est que la libala chrétienne. Hein maman. Ya Clotilde toza na posa. Ya solo malamu na mabala na biso. Amen. Na mabala chrétienne. Pour Jetro azaki moto na Nzambe a travaillé déjà a ebe makambwango azo s'appelle Moïse o ngai na yo to respecta ka za moto na Nzambe abine Luka mais Moïse ana mo na Nzambe ana c'est quelque chose za na di fongolo te na libanda fongola nyonso fongola porte non pour zo bakenga na yebi na za ba fongola te faut yeba fongola ni fongola amen ba bisi Moïse faut yeba banani ozana bango donc bato baza capable fongola oyo kokote sikala pour ça désordre te donc mutu oyo kote na couple non pas ça désordre te pour même quelque chose oyo ça que couple que liboso babi kondimela kana koyoka koyoka za loba na Nzambe siko baninga oyo za na bango oyoka kanini siko soka bien et au ça là on peut bien venir amen mais ce soka bien te eza destruction pour la ndenge awa Samuel ayebisaki Saoul abilo lenge oyoki ba principe ya Nzambe te royauté elongwe na libota na yo ya mwasi soki ngai na yo to yoki te lo lenge ni tokoki kotamsa mabala na biso ba descendant na biso ba ko rater mabala c'est ça. Pour déjà marche malamu na kata libala eza pe ko pesa éducation malamu pa bana ezo pe na maman to mona pa basora na papa ezo pe na pe attention ba famille mususu ba banda otala bana na bilo c'est ça un jour un jour après libota wana oui donc ma famille mususu ba ko décider ba ko ta libota la bilo te par rapport ka etambolo ya bilo ba papa oui biso ba baza ba bana ba baza après ma bila serviteur na ye kende na libota langa OK donc zo ba ke kende ba kilomètre zo ba kende omoni oka mama Hortense azakala mboka bodo ki kende omoni kuna okuta boende kuna OK à partir de tambolo ya papa na maman et ça là que bato pointer pe bana na bino pour ça ba mona pe bongo tout ça mais ndako on éviter bazo kota bazo bima papier toilette na cuisine donc ils ont ça mobulu bazo bate le papa na pito pas lever siko muta komo banga atina mwana na kota kuna bon au monde obiso tozo sala c'est que bana ba sala please pour te que bana baza ba flèche siko biso to ça désordre c'est que bana ba sala grand désordre donc nous allons n'aguer qui pour bango bazo ko apprendre tu vois lorsque que ça normal et ça normal la soirée la maman ba bundi maman police payena ye maman père moi me mangai moi pesi nga bitabe a sola na tonton moko na coin abina ko bana papa te na baxili ombongo donc moi c'est normal à cause le pe tonton moko bazo sola na coin OK papa me mi pe mwana na voiture à côté pour maman ebake ake shopping na mwana akompe kuna atiki pe mwana pa tantine moko apese biscuit ba pe à côté na mwana chambre mwana pas mwana ça normal donc mwana na osala pire parce que azomona ke papa sala ngo dans la expérience donc songa la sala ngo tenga na bima zoba donc ngape pona sala ngo donc vrai entraînement ko siko entraînement ya katandako ya mabesi siko mona ke maman na ye tant que papa ye alambi ki teblo na mesa avec toute attention de mona pe azokola nanga bien au mona ta maman zate papa za na ndako mais mwana azoya ko servir papa ya fifi azo servir papa ata ko sala ngobongo te po yesu na bumwana mais azo na ndinga bien ya fifi mbata azo mwana déjà mwana sala amoni masana thermos atie fufu po kaukate yazo ko tie fufu kauki sali poso na likolo esa ka bien te po melango quand même mais mwana siko atie ngwana supu ya tomate ya ngulu e kauki donc mais mwana azo mwana ne mama salaka azo fufu papa atie na sana thermos fufu kaukate biloko apa atie na sani oya ya neti nzunga ko shofa donc papa siko ndika mama za te akomo apende ti mama za te po mama za mama parce que mwana osala ba fonction maman vraiment azo teach mwana bien dozo lakisa mwana bien OK siko par rapport à maman qui parlait dans zuka fufu ndenge utira na nzungu na baoli yango na ba mabaku na ba ronde c'est ça bien ya moi si sofe papa pa komane na rythme wana OK papa be mususu mupa komo na ma be soki aye mais pas la bino moko za na ma papa na nema ina cuisine ye mo ba ke na verre na ye mwana na pe a 5 ans ezo le pe ma ezo so para azo le pe ice cream na ye koti pe na mai papa pa mo za normal po amesa na bongo soko mupa azo mona o mabe ya moi si éviter moi ko sali kambwana oza capable
capable yo mo siko linga omitia na place o jetro ya bato jetro le baike batu capable siko le ba tenga va za capable na kosa likambo donc vraiment lelo na su décision nga za capable na za la kati ya milieu wana et pour na su va décision Joshua Zwaki omoni ba ninga wana comme na lobala ba mama monte ba lingi tenga ma lelo na zo tika bango amen zo décision wana maman pe le susu papa pe le susu ezaki o rendre pas ma faux service au comprendre que mino ndina na fautif donc luka moyen au comme aux amuto za capable ya kosala makambo nyonso et puis maman papa ba sentir vraiment kabino en tout cas na moni na mesa sikoyo maman ba comme capable ya mo c'est pe le bio za capable amen maman ba bila so za capable nzamba pa maman za capable maman tana so te ya Congo mo Christ na septembre autour na ba question et pas ba papa na secret autour na pas ba maman poto yeba na kangi kombo ya mo so bio za capable to retourna ba kombo ke na Congo mo Christ tant bo kota anotuna papa est-ce que maman za capable vraiment tozala posa nango amen 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 nzamba malamu mingi bandeko bolandi biso nzamba pambola biso nzamba pambola bino bo partager le biso message oyo na yebi ke nzamba kozanga ko pambola bino te eza facile muto to biko yoka te muto yoki message le même ozaki na nzela moko ya wrong nzela ya mabe o changer na yo Moïse a changé ki atikala ki na libota na ye j'ai 3 bana atikeli bango bike ngana ke ayoka ki avai na Sephora avai na ba anemi ba donc to yoka quand même to yoka to changer même papa na ngai moni ba voyage wana ozo sala ndeko zo mona ke comme excès mama zo sepela te ndeko yoki eza ngo mabete mbongo bochango na compte mbongo bosimbina bo vandi pe na bo solola bo harmoniser na libala na bino eza bien eza kate voyage te oyeba température ndako na hote oyeba te bana na bozala ba poli ou pas c'est parce que ça la poste noté maîtriser na nulobana baninga te mikolonga na obima te na osana ngaka na kati ya mboka mais libanda te na vana na famille natala ndeni oyeba température na bana ya mama oyeba ndenge ni yeda ba etali te etali yo po ezali botano ya wana je trois le baki ngai bano bazanga te ya charge na yo eza charge ba noko na bango te ya ba tata mwasi te tata mwasi pesa charge na yo te noko pesa charge no te ya charge ba parents na bango alors yo parents yo papa zo charge mwasi noko la nsama jeunesse 316 pour ça mwasi et kokisama pa na yo zo pe charge na yo le lenge Moïse ba ko tikle charge ya bana na ye zo ango ezala biso malamu mingi vraiment amen nzamba pambola bandeko nyonso ba oto landani oto sololi ona tina na secret na libala na chaque lundi oto za koloba to ba te to za capable na nyonso mais to za ko la longo na bino alors soki place moko au moniteur mususu ke to lobi na ndenge malamu te ko te so ba remarque on eza na problème moko te to ko ba na ko se corriger pour to zo yekola ti to zo yekola ya tantine bula biso so to zo yekola to za posa ba correction na bino de papa tu ko ba to za spécialité to ebite ko le kabino mais to sa nzamba asali osa biso ngolu chaque lundi to ko ko solola yango to ebike to zape na posa na bino to bo sola pe na biso amen et puis to zo sala awa ligne za ouvert numéro téléphone eza wana nzambe soka simbi yo kozanga ko benga te donc so fana le bakala kombo ya shiko po kombo wana na oko kango te ya shiko na benga kala kombo ya shiko eza facile na ndeko na ngai Isdras vraiment angel na baka ya shiko angel vraiment la sepeli nengo koti pesa mama mbote bandeko na nganyo souvent bozali na ligne boza force oyo esala ke biso to vanda kati na sika oyo Isdras vraiment boza force oyo bosala biso to vanda kati na sika oyo na sepeli vraiment mingi soki mabemo ko elobama ki bolimbisi to finga na te to bito za bana nzambe Kongo mo Kristo ezawana bobengi biso bozwa biso facile to bongisa amen amen ko bosa la tele 14 septembre ko za rendez-vous mususu te za rendez-vous et kozala proclamer nesika to kozala nzamba okanisela yo alléluia amen to bondeli Zambe merci ya wana bikama mokonzi totomboli komona opposant Zambe to rendre gloire ipana yokolo kanisela ndeko nyonso Zambe oya pesi litoi na Zambe pona kolanda oza maloba na yo Zambe simba motema na ye mokonzi so akwa koyoka te Zambe na ndimi ete pa na yo tout est possible
tiketa permettre koyoka oza conseil malamu afin que restauration ekota na kati ya libala nzambe na kumisa okolo po eza na bamama oyo basi proclame babiki baza capable baosa misala ya malamu kolo tika ba oyo nanu bakomi capable te kolo otombola bango okanisela bango lokumu kembo ezonge pa na yo pambola chaîne so kongo mo Kristo ezosa mosala monene pambola biso nzambe ntango nyonso toyoka tozanga maloba te ya komana libota na yo lokumu kembo ezonge pa na yo na kombo na Yesu Masiya po ozali nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Deus nos abençoe. Recebemos isso, Maman Clotilde. Nos falou, Deus vos abençoe. Recebemos isso em nome de Jesus. Oh, Pasteur Job, en tout cas, Nzambe apambola mosala Nzambe to sepeli makasi papa. Nzambe apambola biso. Pe apambola mosala Nzambe. Merci, Pasteur merci, merci papa. Merci pour l'encouragement. Merci pour l'encouragement. Merci papa. Merci papa.